apesi eloko na tongo lelo. Ndiko bekele no mololo non. Ah. Natela yo motema nazo eloko. Oyo mokile pimelanga Yesu apesa yango. Natela yo motema nazo eloko. Moyo bute pimelanga yi. Mokile bebisaye. Motu ya na bungisaye. Yaya na gai. Pesa mololo mololo mololo. C'est ça. Ah. Est-ce que Robi na boninga sana yo? Ça va le kamba sana bombo. C'est ça. Ah. Moyo bute pimelanga yi. Obongiselanga yo mokile bebisaye. Kaya motu ya na bungisaye. Yaya na gai. Ozambe bongi na yo moya kebene. Ozu anke bo utabo mwana. Tangongo yo bongo la gina no vinyote. Tangongo yo sekwisa gila zaloteo. Sokipa yo sale linga biga waya. Atovo ina loba motembe soboya. Sokina lobi na bomba motema moto. Suka suka na tatola bona zwa kimya. La kisanga kofanda na bato ndoto nanga bozambe bongi na yo moya ngebene. Ozu anke bo utabo mwana. Tangongo yo bongo la gina no vinyonde. Tangongo yo sekwisa gila zalote. Sokipe yo sale linga viga waya. Atovo ina loba moteme soboya. Sokina lobi na bomba motema moto. Suka suka na tatola bona zwa kimya. Olimwise langa iya Yesu. Pesa mololo mololo mololo. Olimwise langa iya Sikoyo kondima na mema tu. Kala yo eba motema ya mwe.
Bozambe bongina yomo yengebene Ozu anke bohu tabo mwana Tangwango yo bongo la gina no vinyote Tangwango yo sekwisa gila zalote Sokipe yo sale linga bigamo Adobo ina loba mote mesoboya Sokina lobi na bomba mote mamoto Suka suka na tatola bona zwagimya Texasalinde, mon Christa ko mama na mokanda ya golo. Mon Christa ko mama na mokanda ya golo. Lokamba zalide mo Krista ko mama na mo kanda ya golo. Nasomona yote. Zalide mo konda ko mama na mo kanda ya golo. Est-ce que ça y est, pas ça là, Naleli, mo bibana ke présente ma bilebo. Kimya koma moninga daga. Na gogo, na sela qui na assisté na lapidation. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, à sa bolingwa motema nangai. Allo bolisoti nangai. Tema nangai. Allo bolisoti. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Yes,
Tambola, go tambola. Le Keligaye Zangi la bomboye Aye binga malabwe Ata le Keligaye Hello Gode Azali na bomboye Aye binga malabwe Azali na bomboye Aye binga malabwe Nako bangate mogili oyo Mogote na se ako bangi zaga Kola yebi oya zakati nanga Ale kibilo konyo zona zena buya Mateko silateo Mateko silateo Alibita bomoiro Seyesu mona nantago Nena yebi kino imansi yekosira Nangai nazali Nakobanga era elokote Agoti kangate na yo kasodi Niboso ya banguna nanga Agosana nanga kino na suga mozole ya moto nanga Pitié de moi, oh, kanga monoko. Pitié de moi, yo kanga monoko. La ligina mona, la ligina mona. La ligina mora, 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 la ligina mora.
Jésus. Jésus, yoga. Osane, papa nanga na yembeli yo. Yembozana, ibanga nanga na yembeli yo. Apesa yo libala, atika yo na nyongwa lo yembo. Apesa yo mabota, atika yo na nyongwa lo yembo. Yemba yembo sana, elika nanga na yembeli yo. Osane, oh yembo sana, elika nanga na zanjoli yo. Osane, tika yo na nyozo, atika yo na nyongwa lo yembo. Atiki yo na pema, atiki yo na nyongwa lo yembo. Papa, yemba osana, yemba osana, yemba osana, papa nanga, abata elinga, yemba osana, elika basantu, yemba osana, papa nanga, yaya nanga, elika nanga, zabe nanga, yemba osana, yemba osana. Wakuimbila wewam, wakuimbila, hey wani wakuimbila, yabe wani wakuimbila, yabe wani, salabia, 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 yabe wani wakuimbila, yabe wani wakuimbila, wakuimbila, yabe wani wakuimbila, yoga, Asali Zambe, Asali Zambe, yes Asali Zambe. Jésus, t'es dans son moloté. Est-ce que mon démon a simbi déjà logo? Aïe, bon. Simba mouchoir, simba bien. Bon, bandioya. Tombolango bien. Aïe. Allez, tombola. Sauter, bouger. Aïe, na moni na sima ba kiti ezomata. Yaya tombola ta kiti. Ata, voilà. Tombola. Aïe. Wow. Tombola bien. Azali Zambe. Yes, I love you, Singa. Yes, I love you, Singa. Tombola. Aïe. Voilà. Jésus, yoga. Bengamoto, Badema Basika, Alebengamoto, Bidubero Bugana, Alebengamoto, Badema Basika, Alebengamoto, Bidubero Bugana, Alebengamoto, Badema Basika, Alebengamoto, Bidubero, Balukama Mona Bigamo, Zambeli and Calabere, Balukama Mona Bigamo and Zambalo, Kambana Yolo, Papa Feta Bala Babella Isabella Bamboya, no Lagaten, Adolikita Bella Zamba, Ashibula, Adovella Lio, but the Mama Gobi going on a Balobi moto. Salabian. Voilà. Eta mololo na yona maboko pona lokumu na Nzambe. Te.
Yes. Maboko na yo ezanase. C'est que bobeteli frère Moïse. Wana bobeteli ndeko Moïse. Acclamez très fort pour notre Betela nzambe maboko. Beta mololo. c'est l'espoir. Yende likia moko. Le Dieu créateur. Nzambe mokeli. Il mérite nos acclamations. Abongi na maboko na biso. Il mérite nos louanges. Abongi na masajoli. Il mérite nos adorations. Abongi na makubamela. C'est lui qui nous a créés. Yenda kela biso. Le souffle de vie à Pessio. Pema na bomoi. Atindi facture te. Mai o ezana nzoto na yo. Yes. Facture yete. Eyete. Makila ezana nzoto na yo. Yes. Ils ont travaillé butu moi. Tous les jours. Mikolonyos. Pendant plusieurs années. Mbambule bele. Facture atinda na noté. Mais il y a régie des eaux. Yes. Bakutinde lo facture. Amen. Tant monsieur c'est yaki. Mais ça la ka retard à paye. Yes. Ndenge ba jamba koleka. So lombi bangote. Bakati. Yes. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui lombi te bakokata. Yes. Ozangi mai. Même maintenant aux autres qui otoke pas ba voisin. Yes. Tu dois toujours payer. Esengeli ka kofuta. Soy facture yé voisin koya. Bernard. Ma maman passe. Facture yaki. Par no yangoy. Si tu ne payes pas, Soko futite. akokata otoka isute. Nani mokonzi? Yesu. Metala grâce nzamba salio. Ngolu. Ma ezana nzoto na yo. Pas de facture. Yes. Coupure ezate. Ezate. Chaque jour ils ont travaillé. Yes. Chaque jour ils ont travaillé. Yes. Ils ont fonctionné. Au PCA, Nini. plusieurs personnes sont mortes. Ebele ya bato bakufi. Aujourd'hui comme nous parlons, Lelo ndenge tozoloba. il y a plusieurs qui sont en deuil. Eza na bamusu Mais bakundami. nous sommes vivants. Biso tosa na bomoi. C'est par sa grâce. Eza na ngolu na ye. Napesa yo nini nzambe? Napesa yo Le nini. souffle de vie que tu m'as Pema na bomoi la opesinga. bonne santé que tu m'as Nzoto donnée. kolongo no Même opesinga. si tu es malade, Ata kwa na bokono. je te rassure. Naliebisi yo. Tu sortiras guéri. Okobima na lobiko awa. Parce que tu as rencontré Po Dieu. tokutani na Nzambe. Présent. Azali awa. Il a la capacité de tout Ana faire. makoki osala nyonso. Yesu napesa yo nini? Yesu nafuta yo nini. Olo na ngai napesi yo matondi mpona kobatela yo bateli ngai. Olo na ngai napesi yo matondi kobatela yo bateli ngai. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Nakina mokili oyo Nzambe na ngai. Kokola moto lokola yo. Nakina mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kokola moto lokola yo. Nakina mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi koleisa moto lokola yo. Ata moko te Yawe. Ata moko te Nzambe na nguya. Ata moko te Yawe. Ata moko te Nzambe na nguya. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Nadima mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kolakisa moto lokola yo. Nadima mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kobalisa moto lokola yo. Nadima mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kobotisa moto lokola yo. Ata moko te Yawe. Ata moko te Nzambe na nguya. Ata moko te Yawe. Ata moko te Nzambe na nguya. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na ngai milimo mabe. Zambi wani wasakilila tatu kiloko katini mutu zambi wani kimakina tatu
Beta maboko makasi mpona Yesu. Maboko. Betela nzambe maboko na mololo. Yes. Je suis très reconnaissant envers mon Dieu. Nazana bozongisi matondi mingi pa na nzambe. Dieu veut la reconnaissance. Nzamba lingaka kozongisa matondi. Mais des ingrats kasi baye bazongisaka te bango bakozwaka bitumbu bakofutama même na mokilo tozana. Yes. Soki ozalaka ingrand. Oyebaka kozongisa bolamu te. Yes. Okofutama. Amen. Olobi amen te. Amen. Atanga na futi yo te. Menzamba kofuta yo. Amen. Yo mto sala moto mabe. Continue na kosala mabe. Yes. Mais Dieu va te récompenser. Nzamba kofuta yo. Les jours est venu. Mukolo ye. Fais nous récompenser. Nzamba linga futa biso. Na ba action nyonso ya bolamu to sala. Amen. Pena ya mabeli. Yes. Yoza kote nini? Likama. Tuna moningano yoza kote nini? Yoza kote nini? Est-ce sala ka bolamu? Est-ce que sala ka bolamu? Pesa réponse. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nous parlons sur souviens-toi de moi. Tokolobelo etali kanisela ngai. Dieu fait se souvenir de nous. Nzamba linga kanisela biso. Tu n'es pas ingrat. Nzamba zengrate. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Totelemi pona komemia liloba na Nzambe. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant des mieux amis à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen encore? Amen. Mettez-vous. Tovandi. Dieu nous aime beaucoup. Il veut notre bien. Si nous prospérons, Dieu se réjouit. Mais si nous souffrons, et surtout la souffrance qui ne vient pas de Dieu, en tout cas, Dieu est contre ça. Dieu est contre ta souffrance. Il est contre ta misère. Mais le diable se réjouit de ta souffrance. Mais voici la voie par excellence. Que toi, tu dois être béni. Prospère. Et mener une vie paisible et heureuse. Même si tu ne pries pas, Dieu va te récompenser. Si tu poses des bons actes, en faveur, il sera récompensé ici-bas. Mais tu manquerais une chose. La vie éternelle. C'est pourquoi je me souviens d'un homme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 4. Lisons ce verset rapidement. Zamba za bien. Actes chapitre 10, les versets 1er jusqu'au verset 4. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, et il faisait beaucoup de monde au peuple.
et prier Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Amen. 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 Cet homme était pied. Il n'était pas sauvé. Parce qu'il n'avait pas cru au Seigneur Jésus. Quand le Seigneur le sauvait. Et il n'avait pas été baptisé. Mais il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Il pratiquait les biens. Il priait continuellement. Mais un jour, Dieu se souvint de lui. Il envoya son ange pour venir le visiter. De lui parler phare à phare. Et pendant la chaleur du jour, si la Bible dit 9e heure, c'est 12 heures. Bien aimé, il priait continuellement. Il faisait les biens. Il pratiquait les biens. Il donnait les aumônes. Il soutenait les pauvres, les veuves, les misérables. Bien qu'il était chef militaire. Mais l'ange vint dans sa maison. Il entra sans permission. Je sais que dans la maison de cet homme, il avait une chambre haute. Bien aimé, j'avais déjà parlé sur la chambre haute. Si vous avez des moyens, c'est la chambre haute. Chambre et ma prière. Yes. Amen. La nuit comme la journée, tu t'es retiré dans ta chambre pour faire la prière. Je parlais avec mon père. D'ailleurs, avant d'entrer ici, il me rappelait une chose. Yes. Maman n'a l'opé, moi non, kolela olela te. Mais azola la ndete. Yes. Azoloba loba ti 6 heures. Alléluia. Amen. Ce 6 heures bête à salinine. Alali. Habiti. Ndoi na ye. Yes. Ndenge na ibi. Alala ka te. Ako sambela butu titongo. Butu titongo. Yes. Ezolanda. Singa. Yes. Loba chambre haute. Chambre haute. Nakosala yango. Moi je n'avais pas la chambre haute. Mais ma chambre haute, c'était dehors. Pour ne pas déranger mon père. Moi je sors. On fait la prière la nuit. Et quand on termine, lui se repose. Avec maman. Et d'autres aussi se reposent. Moi j'ouvre la porte. Je vais dehors. Donc Liban est là qui chambre haute. Nakobonde la titi. Nini papa? Soki na unayoki ndeke ya tongo ndenga lobaka te. Nakokata te. Soki pe ndeke ya salere. Soki nga. Non na moni lumière wana ye na noté. Bato bakomo bima te. Yes. Nakokata te. Loba amen. Amen. Loba l'homme c'est la décision. L'homme c'est la décision. Prends la décision. Prends la décision. De faire la prière personnelle. De faire la prière personnelle. Amen. Amen. Celui qui n'est pas fort personnellement dans la prière, c'est difficile à ça l'exploit. Yes. La prière d'ensemble c'est très nécessaire. Parce qu'on peut bénéficier de la grâce à mon inga. Mais personnellement, il prie à Bilombe. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nakangi parenthèse. Cet homme priait beaucoup. Il priait continuellement. Et il faisait des aumônes. Mais yes. Continue. Un ange lui apparut. Pas dans les sommeils. Cet homme priait. Il était à genoux. Il priait. Et pendant la prière, un ange entra dans sa maison. Sans permission. Sans lui toquer coco. Mais à côté ndenge ndenge moko pe bandoki bakote la cabine. Yes. Na banda. Olali okangi ndako no bien. Yes. Okangi fenêtre. Tu as bien contrôlé. Tu as tout fermé. Osali no so malam. Puis au prier olali na yo. Mais ndoki aye. À côté. Yes. A petit kokoko te. A fungoli fenêtre te. A fungoli porte te. Yes. Mais se retrouver na kati ndenge. Nini. Likanisa ngo yelinga moko.
Alléluia. Loba papa. Un jour, on prie avec Berger Silas. Mokolomoto bande kobonda na mobate ni pate Alléluia. Silas. Amen. On avait commencé à 23h. To banda ki na 23h. Et tu as commis 3h. Alléluia. Amen. Nous avons dirigé prière. On était à genoux. De ceux qui ont ligné les mains, forcé. Lenda. Ceux qui ont ligné les mains, Lenda. Amolanga le monstre. Yes. Un jour, tu vas prier na bino. Yes. Nabandika na retraite. Retraite on est to kota. Tu vas prier ensemble na bino. Amen. Loba amen. Amen. Na ko si isolé lisute. Ngai na bino lelo. To bandi. Loba amen. Amen. Loba su amen. Amen. Tu prier. À 3h. Na nkunga misato. La colonne du feu descendit. Li continue na mopekiti. Ezate ya ndoto. Ya zomona nga na zomona. Yes. Pour équiter lingai. Ya fukami boy nga na fukami boy. Alléluia. Amen. Ya kati azokamwa. Siko dans la colonne du feu. Na kata li Il y a continue. une personne qui me parle. Motomoko oloba. Josué. Yoshua. Dans telle avenue. Na Numéro tel. Il y a un enfant qui veut mourir. Mwana moko alinga kufa. Et il y a des détails. Va intervient vite. Kende Prie pour tuna. cet enfant. Bondela. Parce que les sorciers vite les manger. Pwete bandoki bangi bali aye. Baïba même complain na ye ya petit bateau. Bakene ko pese pa na papa moko chef bandoki ya quartier. Yes. Atangi na kombo makamoso izoloba nazomona pe na netika ndenge na loba boy. Yes. Ndenge pe na mona sikoyo. Alléluia. Amen. Ndenge pe na mona sikoyo. Yes. Papa balinga balia déjà depuis mois de janvier. Aigle. Baraté. Mpongo. Parce que bazo préparer na mois ya novembre. Yes. Baraté pe yo. Amen. Yaka. Ozo prier pour na yo. Ozo sentir sikoyo. Yes. Quelque chose na zoto na. Amen. Oyemba elonga elonga na biso euti na nzambe tatola elonga elonga na yo na kombo na yeso nani sofele na yo yesu sofele wepi tatola elonga na titu maladi na longoli yango na guérison jaba yango ofika miracle Yesu il est présent le azawa capacité de tout faire azama kokoza la nyos est-ce que papa songa na yo tu es guéri comme tu es là opiki ndengo zawana eloko banoko ko sala te sala yango siko c'est faut kimambangu papa sauter kimambangu lobi kweye kimambangu beta mololo lobi konde yango yo yeah. Oh, yakanoki yatiko tak yao yambangai yao yambanga yes wakolo nanga oza wapie Ezambe yambanga mwana Ezambe nakobelela yo Ezambe yambanga mwana oza wapie Ezambe nakobelela yo Mpongo. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Nine le kaki. Et l'obelinga nyos na adresse et disparaître. Yes. Total na ngana berger Silas. Ngana tuni omoni makam omoni ni lobi na moni kolon dife. Oyoki ne balobi obi na yokite. Abi oyoki malobango te obi na yokite. Na yokite. Nde ngana yebisi yango. Abi 3 heures. Même héros to demandé ni. Non, tu peux aussi prier. Yes. Équation. Bon, tu continues à prier. Allez, tu continues. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mobikisi. Yes. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Wakolo nanga oza wapie. Nzambe nakobelela yo. O tata nzambe. Nzambe yambanga. Olisi bananga oza wapie. Nzambe nakobelela yo. O tata nzambe. Nzambe yambanga mwana. Fukama. Mpongo. Lelo. Oye namoni bato pena ba fandi siège contre ye. Yes. Basa un échec. Yes. Nabi basa un échec. Amen. Tu dois réussir. Esengelo longa. Yoko tika bilebo. Yes. Oyokinga. Amen. Jambo kolikolo. Santé na yo. Nyoso ebeba na
nabongisango lelo. Yes. Bozui na yo, nazongiselo lelo. Yes. Parce qu'on est en train d'utiliser tout. Mais aujourd'hui, lelo, je te le remets. Reçois. Au nom de Jésus. Zambe nangu ya kota makambo na yo. O vivre grâce. Yes. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Grâce à Nzambe za na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Olibanga nanga ozawapi. Nzambe nakobelela. O tata Nzambe. Nzambe ambaka. O bolingo nanga ozawapi. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ambaka monde. Baninga nyonso. Batonda bisambo. Bisoba oyo. Tokufeli nini. O koko se moko. Adamu na Eva. Yango tata e. Boko biso wapi. O Yesu za wapi. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ambaka. Olibanga nanga oza wapi. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe ambaka monde. Mpongo. Alléluia. Amen. Tant que tu prier, tu vis là. Tu tata 4h. Yes. 4h30, tu kati. Tu là na pongi et se répéter correctement. Colonne di feye et tout. Pe et la musique la muka kende. Na la muka 5h juste. Na la musique berger silence. Ngabi royo 5h toke batu. Abi toke ngabi te to zela tu. Abi toke lo ko abi to kende. Toke kaka. Ay to bimi. To kangi porta ndako inde to komi to toke. Yes. Donc mon sœur moka bimi comme on est sœur bébé. Bonjour sœur, bonjour. Oui, problème? Oui, problème. Problème ni. Oh tozolo ka sœur Marceline. Azana mwana nzamba talisi biso, mwana zobela, aumeli mingi na malade za bandoki. Siko bolinga bali ya mona. Yepa bandolela. Abi c'est ma petite sœur. Les allées qui n'ont moi si. Aza et puis eza bongo. Bokota. Akela msa Marceline pendeng moko zolela. C'est pourquoi tu es ko bondela? Moi nabiki sur place. Yes. Alléluia. Amen. Mais une chose. Et l'autre moko. Dieu va me révéler. On s'en talisa kinga. Ndoki azawana. Nzamba zo exposer. Nzoka mwasi ya noko na ye. Yetumba ye. Bo vanda kana bandoki na mapango. Nabi lelo. Yes. Nzamba kaniselo na prière lelo. Amen. Ndoki nyonso. Yes. Oya sana ndako na. Yes. Ndoki nyonso. Oya sana famille na yo. Yes. Oya sana musala. Yes. Oya combattre ka vie na yo. Amen. Akufa tu akufa te. Akufa. Nzambe na munu loko balingite. Loko balingite. Na so déclarer. Makamuna soloba. Loboka matili kolo. Yes. Na lobi mutu nyonso aza misala mabe. Aza magicien. Yes. Aza la ndoki. Yes. Aza la nganga. Na famille na yo. Yes. Tona ndako na yo. Tona musala. Yes. Oya solo kafi na yo. Abetama te. Abetama. Ono de. Yes. C'est la place aux alliés. Bandako beta ye. Bandako détruire. Yes. Na misala na ye. Beta maboko na yo. Yesu. Beta maboko na yo. Maboko one ko mepe. Maboko one ko mafimbo. Bandako beta. Bandako beta. Bandako beta. Beta maboko wana. Beta maboko wana. Lelo bakufa. Babela baafese. Bamo oide swa bago. Yesu. Abetama. Na kombo na Yesu. Na détruire. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nzambe na lol. Doki nyonso. Magicien nyonso. Azala na veni. Na quartier. Na lopango. Au nom de Jésus. Vanda place na yo. Lelo. Lelo de. Loba amen. Amen. Nambo komona ye. Yes. Nzamba ko exposer ye. Akobimisa ye. Esili biso toke na biso. Mwana biki na ye. Yes. Après quelque temps, moi si anoko na bam. Noko na zalaki soda. Yes. Alale na mosala. Alale garde. Siko na tongo etanique. Marcel na kene wenze. Azongi. Esili atikela ki paye mwana. Yes. Yoka ye gentil. Moi si kitoko pembe yoka. Alléluia. Amen. Zoka ndoki. Soro diongo.
te ngana bandoki toyokana kate soki andoki aye na église oyo akolinganga te Yes. bo comprendre Amen. soki omoni moto aza na église azala mama to papa abanda otonga ngai koloba mabe lolenge nyonso abanda otonga baserviteur okende mosika te aza Ndoki. so omoni ka moto aye na église alingi ngai alingi église alingi basala nzambe personne te moto wana aza na nzambe. Yes. sikoyo butu ekoki ye puti wenze azwi mpe mwana azongiseli nzoka asalaki makambo mosusu vite fait mpona mwana akufaka mokolo wana. Yes. me ntango esimbi te na butu bato balali ye aza na porte na ye. Yes. Bango mpe porte na bango bakangi porte soigneusement après avoir regardé la télévision bakangi balali ya kote na chambre na mwana grande sœur pa kote na chambre na mwana porte na ya noko na bango eza kuna première porte bango baza na dernière porte balocataire na kati tala ndoki oyo abimaka physiquement azali ndeko boya esprit eza to bandoki ya mike mike bo bakomela abimaka mobimba akoti ti na chambre place Marceline alali na mwana ne komone Jani natangi na ko et puis azui mwana Marceline kana pongi abimi na mwana aya komi na porte bona bima libanda l'ange de Dieu venu moi je n'ensamba ye ange nzamba kiti azui mama wana double aozwa ta double ange makale kale malaboko beta baba bandoki yo amen anza jamba beta bango amen azu double ange akwe bou na ye na mwana bou ndako besali na ba porte ninga elamusi na ba voisin na mokolo mwana na ser msusu ba lamuki nini aluka mwana zate mwana kwe azolganga azolela mais heureusement mwana zwaki shokete yes mais ye moko base bukana azui banguna na bino babela paralysie amen emema bango na liwa amen nzamba futa yo amen a corriger banguna na yo yes tala na Esaïe chapitre 37 38 te yo ifandaka na version histoire ya roi Ezekias yes Sankeri bakani abi ngai yo botuna te yo tuna isango oyeba roi boy na bomaka roi boy na kangai na maboko oyo boy mboko boy mboko boy na sala yo sakananga yo kutoza fourmi na onyato siko yes okomona il est vrai il était puissant azalaki makasi Ezekias akotelema liboso nete yes mais Ezekias yake wapi na église loba amen amen na lettre atindeli yes. aye nango na église afuka minkolo roi il est vrai aganya beyo aganya boy abeta boy mais lelo aye pananga yes ngako na makasi te mais yo nzambe yes souviens-toi de moi kanisela ngai c'est que moi j'ai fait onga na sala pona yo délivre-moi Seigneur kangola ngai nkolo Ézéchias n'était pas seulement délivré de la maladie Ézéchias akangola ngai na maladie ata na bitumba pe contre ses adversaires na libuso banguna na ye Dieu envoya un seul et un nzamba tindaki ka mwase moko tu as 185 000 militaires oya bomaki 185 000 militaires amen tala prière toujours ça la semaine oyo na retraite contre banguna yes loba amen amen okokoma makambo na yo so okokota te tindela biso okobima te ifoko yes po ba mama lobi babandi yango yes lundi mardi ba mama babandi biso tango tokoya tokota retraite ndenge moko yes ba lettre nyonso wana oyo kokoma c'est-à-dire ba sujet de prière na soko yebi monguna na okoma yes koma komona soko yebi te koma kaka yes ba adversaire ba onyokola ngai santé mobulu makambo na ngai simba te yes papa sala quelque chose mais souviens-toi de moi kobosa na phrase wana te yes parce que oyokinga amen oyokinga amen parce que c'est oyo Marceline il priait nzambe malamu il contribuait quand même à l'œuvre de Dieu. abanda kopesa ta na musala na nzambe son mari est parti pour ne plus revenir mobali naki asongi lisu te mwana tikala mais elle a tout perdu abungisi à cause de la maladie de na tina bokono son fils. mwana mais rien il n'y a pas un changement mwana soki akufa l'hôpital mama ye mobabi akobika te bozonga ndako yes soki akufi botie memena na morgue yoka kawa na nekomi et puis tango bakomi mwana azolia te azobouger te esili yes abi esili mwana ye
butu butu kolela ndetongo biso tokomi. Yes. Ange nzamba lobela yo. Amen. Ange nzamba bimela yo. Amen. Ange nzamba défendre yo. Amen. Parce que tu es le fils d'Abraham. Pour toi, ça mona ya Parce que tu es la fille d'Abraham. Oza mwana mwasi ya Il y a balaya. pas la délivrance. Oza na ndingisa na à la guérison. na lobiko. Dala mwasi anoko. Mwasi anoko. Kawa ko hotel matin. Siko bango la muki bakuta buena porte. Yewana. Mwasi anoko. Bakome ndoki. Cho. Siko batalibanda baye. Bango ba banga ko toucher. Batalibanda be babuki porte. Yes. Bango pe bazobanga ko simba. Yes. Bakuti mutakala ata sous-vêtement. Ndenga botama. Akota kindenge nini ba fenêtre fermée, porte fermée. Trou mususu ezalité. Akomi na kati ndenge nini biso tolala ki 21h. Ya zali banda. Alléluia. Amen. Akoti ndenge nini babuki porte ya buka. Siko toka bek, boke benga ka ba frère wana. Biso pe na butu. Alléluia. Voilà événement na esalem déjà iner. Ba frère bola muka endoki. Stani yoka kuna. Bazo belinga biso. Tokati no prière. Ba frère boya endoki. Allez, pour to fungola boy. Boya tokangi ndoki. Ndenge frère alobaki. Biso na Alléluia. Amen. Maman côté le matin. Là stani motayi na liputa po, ba pesi liputa po azinga ye. Ayi mama po bika il faut tubela. Nda tubeli. Na leisa ka biscuit. Yango bitika tika pa na bana yo boti mwana. Même ba charge na yo. Ozoti ke la base ça na yo supporter. Mema. Mwana ozi otikia. Ozi otikia. Bébé. Bisu ba pesa yo ana yo ebi. Amesana na batu nyonso. C'est pourquoi na yango cette semaine je vais prier pour tous les bébés. Poso na kobonde la pona bilenge nyonso. Si vous avez des enfants, soki bozana bana, vous allez les amener ici. Boko mema bango On wa. amène les enfants. Babanda ko mema bana. Jésus. Et pas na Yesu. Moi si je vais prier pour tous les enfants. Na obonde la pona bana Ils nyonso. sont trop fragiles. Baza pété. Yango po ba zoyo ba lukoti ba zoyo te ba luka ba pesa mona nkindo. Po ba zoyo bien. Amen. Yo ba ekosimba te. Ekosimba te. Bana nanga ekosimba te. Bana nanga ekosimba te. Na fingi mutu. Te papa. Na lobi mabe. Olobi solo. Na tei mabe. Te papa. Soki bana basi bakola, problème ezate yaka na ba photo na bango. Nous allons prier. Kindoki ya mukolo ezalaka. Ekomisa kizengi. Deba pesa papa moko na kimbala, kindoki na mukolo. Abota azwa ba koko, azwa pe pension na musala. Mais camarade na ye, apesi ya kindoki. Babetaka ngola, webi ngola. Ba yeba fandi ba zobeta. Kapona papa na atindi mwana moko poto. Tango ba azwa ki passion, nde mwana ba mwana na mwasi liboso ake poto. Ba nusu atika mwana ba asomi le papa lupango. Nini tu es comme ça. Bobeta. Mais ya na mbila. Loka papa na linga mbila mingi. Batumbi mbila. Tolia mbila moto. Tolia. Bali pembile sili. Mena butu. Eko musuni. Okopesa musuni nanga. Abi okopesa. Abi na pesa nani? Akoika mwana no ya poto. Etumbae. Nzamba pambola yo. Amen. Loba ekosimba te. Ekosimba te. Atana kimukolo. Atana kimukolo. Ekosimba te. Ekosimba te. Jésus. Ya. Nde. Berger sila salati ici. Tubela, ndabando tubela. Na laisse ka biscuit. Dans on a laissé biscuit. Donc quand tu malade dans autres. Etumba. Potoliai. Mais ils ont simba titi to compliqué tic. Nani go côté mama yemu. Nani go dépenser tout au perdre tout. Na ba TV était kami. Yango to comprendre était abiki. Frère oui, ayo sambela pona. Tango abiki. Tobi wa dernière chose. To soyez vivant. Mobimba. Na kende na monde na biso, to exécuter kuna to bomai. Biso to zongi sakai bembe. Bomona ka mutu mususu azalaki malade. Abiki. Mais après 4-3 jours, alali alamukite. Yes. Et ça les papa. Exécuter déjà na butu. Tango bolamuka beaucoup takai bembe. Et ça les. Mais na ye na suiye. Na comme na porte ange abi miao, atinga double na koi. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani nzambe? Yesu papa. Nani mobiki si? Yesu.
Nani mokonzi? Yesu. Ah, nzamba pambola yo. Amen. Parce que tu comprends quelque chose. Souviens-toi de moi. Tu dois se souvenir de toi. Tu as fait quelque chose. Et tu veux le faire maintenant. Bon, nzamba bundela yo. Mais Corneille a fait. Pendant plusieurs années. Mais écoutez, c'est que l'ange l'a dit. Et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, et il répondit, qu'est-ce Seigneur? Est-ce que c'est là ndoto? Te papa. Corneille, tala. Tango ange akoti. Atuni mutute. Yes. Atoke pete. Yes. Akoti Corneille sutokaka ange azana ndako. Yes. Babenge Corneille na kombo na ye. Tala nzamba ebio na kombo na yo. Amen. Loba ngai José Lokamba. Ngai Julien Lokamba. Ndenge na tie makolawa. Ndenge na tie makolawa. Nzamba yebinga na kombo na nga. Nzamba yebinga na kombo na nga. Lelo. Abundelanga. 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 Afutanga. Afutanga. Jésus. Betela nzambe maboko makasi. Et l'ange lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Miso etalié. Miso zotala ange boe fara fara. Amen. quel Seigneur? Et l'ange lui dit, Ange bisi. tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Betela nzambe maboko makasi. Voilà. Galates chapitre 6 verset 9. Nasukisha. Yes. Verset zo ebele. Soki no bina pesa. Temps exaté. Yes. Voilà. Na pesa tabwe problème. Galates chapitre 6 le verset 9. Yoka. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Yes. Si nous ne nous relâchons pas. Yes. Amen. Obi tuti kakosala bolamu Te. tokobuka na ta convenable. Yes. Soki to tikite. Mais si tu lâches Soko tiki. de faire le bien, Kosala tu ne bolamu. vas pas moissonner. Okobuka te. C'est le principe divin. Esa ndingisa bonzambe. Continuons toujours à faire le bien Toko baka kosala bolamu. jusqu'à l'infini. Kino ezanga Il faut nzelo. soutenir. Soki Il kosunga. faut s'aimer. Soki Il kolona. faut faire quelque Soki chose. kosala eloko moko. Fais-le de tout cœur. Sala ngo na motema mobimba. Un gagnant ne lâche jamais. Moto alongaka atikaka te. Un lâche ne gagne jamais. Kasi moto atikaka alongaka Tu te. es de quelle race? Yo oza lolenge ya moto La race nani? des gagnants Ya balongi. ou des perdants? To pe ya babungisi. Ngai banda wana nazwa décision. Nakotosa dîme nanga, nakotosa offrande nanga, nakotosa omone nanga. Yes. Nakotosa o nyonso nzamba lobi na tosa. Yes. Nakosala yango. Amen. Même s'il faut que na se dépouiller se dépouiller na tikala ta vite. Yes. Na respecter ya nzambe. Et nazwa mona miracle de jour en jour. Je me réserve de dire d'autres choses. Nabo mibomba koloba makambo mususu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Yo nino salaka. Tu fais le bien aujourd'hui. Osalaka bolamu Et lelo. après certain temps, tu arrêtes. Na tango mususu otiki. Et tu commences à murmurer. Obandi ko ima. Ah, na pesi pe ba dimiti na lembi. Na pesi pe ba mo na soutenir ti ba 5 ans ni tout. Ah, na tiki nan. Natiki. Allez, o tiki na yo. Tu ne vas pas récolter. Okobuka te. Alléluia. Amen. Abi, ne nous lassons pas de faire le bien. Totika kosala Car bolamu nous te. moissonnerons Pwete tokobuka. autant convenable. Na tango esengeli. Voici le temps favorable Tala tango malamu. pour moissonner ce que toi tu as fait. Pona kobuka oyo lona. L'ange a dit au Corneille. Moi jalobi na Corneille. Corneille, Corneille. de ses souvenirs, Nzamba kanisi. de tes aumônes, Mabota na yo. Ah de makabo. tout ce que tu faisais. Aujourd'hui, ma Lelo atindi ngai. Nzambe lelo a déclenché ange aye pana. Amen. Ata ozamona muki aye pana yo. Amen. Ata motalo ba mene te kaka yo moto zolo. Amen papa. Nazondi makoya. Ah yo loba na yo amen. Amen. Mais soko zolo ba mene o manifesta ngona no. Yes. Nazo déclarer. Moto ko sala bolamu lelo. Yes. Moto mesani ko sala bolamu. Yes. Continue na ko sala bolamu. Amen. Okobuka frère. Okobuka. Parce que tu parles en ton cœur. Est-ce que Nzamba moninga te? Nzamba moninga te. Tu vois? Nzamba Va monio. te payer. Akofuta yo. Amosani yo te. Ayebi yo. Yes. Pia ko sala. Amen. Ah mosali na Nzambe ko se décourager te. Kolemba te. Vas-y. Kende. Persévère. Lenda. Avance. Kende. Tu seras récompensé. Okofutama.
Nani mokonzi? Yes. Tala, masolo to solelo e pesinga mo eloko moko boy. Papa lobi qui pensait? Même toi-même. Tu t'imaginais même pas. Tu seras comme ça. Papa talaka. Likambo. Alléluia. Amen. Parce que j'ai payé le prix de faire le bien, de pratiquer ce que Dieu veut. Même dans la souffrance, nakosala yango. Point faible nanga ezali, ainsi dit le Seigneur. Yes. Pose wangai facilement. Ainsi dit le Seigneur. Mais ce qui est correct. Parce que je vérifie. Mon tom ça quoi ainsi dit le Seigneur, donc ainsi dit le Seigneur te. Et ça ainsi dit lui-même. Pensez naïe. Pensez naïe. Mutum sobi nzamba lobi. Alléluia. Alléluia. Nzamba lobi. Mobile wa nzamba mobile afina yo. Zoka elukuta. Luvunu. Aza finote. Eza ba sentiment na ye. Yes. Ba posa na ye. Alléluia. Si réellement c'est ton mari, est-ce que Dieu peut craindre de parler à une autre personne? Même à un inconnu. À kolobata un inconnu. Loba amen. Amen. Soki nga mobali na yo. Baka nzambo banga nga lobelanga. Likama. Kaka yo yeka na message na yo kaka oyaka na yango. O monte bato. Likama. On a vu mosala nzambo moko. Parce que maman na nzambo moko ya la. Voyage ka zonga. A fait ça bien. Ya bimisi prophétique. Nzambo moni ngai na yo. Mariage na moni ozopesa nga manga ya kotela. Pe o tiango bien bien o tia na plateau ye o servir nga na zolia. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, ça libala. Allez, prophétie, pire musa bimisi prophétie. Na somona. Zamba zolo bananga. Maman, tala mobali na yo. Ezabo. Prophétie musa bimi. Or balobaka soki 2 ou 3 personnes balobi. Ezanine. Confirmation. Confirmation non? Libala sala makate salini. Et salami. Après quelques temps, libala koufi, mais avec koufa. Pasteur vient à sala guerre. Asi mamutu. Abi moi si ma ben à point zéro. Likama. D'ailleurs na sala guerre. Copé baby. Et ça là qu'ainsi dit le Seigneur te. Alléluia. Amen. Zoke ça là qu'ainsi dit pasteur. Ba sentiment na ye. Alandi nini? Mbongo. Frère. Peut-être Bogar na onde landisi ye. Omoni ya se pela botu, hein? Azar. Loka frère na biso. Mbinga. Taille mbinga, tendance tout et tout. Favori ma camion surtout. Émancipé. Etindie. Abimisi ba prophétie à lokuta. Mais ainsi dit le Seigneur. Il va parler même à un inconnu. À toi-même et aux autres. Loba amen. Amen. Tu dois vérifier. C'est ça point faible nanga yango. Soki nzamba lobi nangai. Que likambo yo sala et que na vérifier ezabongo ndeko soko kata kingo kata nayo na kosala ngo yes soko finga nayo na kosala yes mais senza mbobi yango te ndeko soki ko boma nayo na kosala yango te yes loba amen voilà bana na ngabo zala kabongo amen Corneille ange ayena ndako yes nzamba tindi ye ange à côté sans permission, sans nini, pour ne pas que tes prières ont été exaucées. Et tes aumônes aussi. Dieu s'est souvenu de toi. Aujourd'hui, que Dieu se souvienne de vous. Toutes les bonnes choses vous aviez faites. Et qu'il vous paye selon sa miséricorde, selon sa bénédiction, selon sa richesse. Zambi afutaka papa. Nani alingiza mfute siko ya tiko tak. Yanga nede place na suka yango. Yes. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qui posent maintenant. Et la réponse vient maintenant. À l'immédiat. Il y a des actes à poser. Et du coup, nzambasali. Moussou dans une semaine. Moussou dans un mois. Moussou dans un jour. Moussou kaka na minute. Tika nzamba salo bikama place au amen. Tika nzamba kanisela yo mama. Amen. Loba nakotika te. Nakotika te. Nakosala yango. Nakosala yango. Bolamu nakosala. Bolamu nakosala. Surtout kati na nzambe. Surtout kati na nzambe. Ata bo pekisi nakotika te.
Atabo pekisi na kotika te. Yes. Makamba bie kofutanga. Ata lelo na bukite. Tika fanda na yo na kotika te. Na kotika te na obuka. Ata oze opekisanga na oseka. Nani mokonzi? Yes. Nzamba kanisela yo. Amen. Jeune garçon, ça va bien. Azaliawa. Azaliawa. Aya na bonde la pona. Nzamba kanisela mama. Yes. Benga ya. Aya na bonde la pona. Joyce. Yakao. Ah, viens ici mon fils. Yaka mwana. Mwana bwe penza bela o barin. O bani. Malade ngo kili ça ni mama. Esila nyoso. En tout cas, tikotaki. Nani mokonzi? Yes. Mwana lingaza latin. Asi akufa kina ye. Fuka ma frère. Ah, voilà jeune garçon nangai. Mama, obi nzamba kanisela kaka niloko moka muke. Mama, papa nzamba kanisela ngai. Yes. Mwana nanga kufa te. Akufa te papa. Ah. Ngabi mama. Omoni kandingo toucher point mwana no pa kufa te. Yes. Azaya ngai. Nzamba visiter yo Joyce. Yes. Malade wana nyoso lokolo elimwa. Elimwe pona libela. Nzamba sire sécurité na yo. Au vivre grâce na kombo na Yesu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Mama oko perdre mwana lokola G. Oko perdre poste lokola G. Oko perdre mwasi lokola G. Oko perdre mobali lokola G. Mais la prière d'intervention rapide. Ah, libondeli ya mbasi. Souviens-toi de moi. Eza kanisela ngai. Mais Dieu va se souvenir de toi. Nzamba kanisela yo. Il fait de bonnes choses. Soko sala kama makambo ya malamu. Ne t'arrête pas. Kotika te. Onda konanga na lesa basala nzambe na yamba titi na lemba na ngai. Nani ebisio lemba? Nani? Tamso bando sala azalaki na escroc. Alléluia. Amen. Au semaine nzoko zo seme pa na escroc. Un faux prophète. Mosakola lokuta. On a kutana mokonzi moko. Ba faux prophète baza ba courageux. Ba kene tina ba biro ba konzo no zomona. Yes. Na ngala za na courage na te. Alléluia. Amen. Pona ko sambela titi swenza matalisinga nde na telemi na senini. Nakei. Mais bango ba kendeke na ba faire pas na ba séminaire bani nzoka ya lukuta. OK, bureau ba bio ministre ba nommé. Te o eza ministre moko nini bakei. Ba singi ba audience ba kutani yoka ba prophétie lukuta. Nzoka ba si ba leki na ndako. Ba espionner, ba consulter tout ba faux prophétie na ba nini ba poba bimisa. Alléluia. Amen. Ba zole la bango mbonga pour rien. Ba mamole prophétie. Bobi na jour tel. Okokuta na mwasi moka kobenga yo. Na 12. Comme ne kapinga. Akobenga yo. Na 12. Keba aza sirène, batinde pona séduire yo. Bon. Ceci c'est là tout. Alléluia. Amen. Et puis tant okozonga. So comme na senini 16e miri. Mutu moko telemana, au peso régime alikemba. Soit yango mekoli yango te. Bon. Aza envoyé il y a Satan pour pas détruire ba côté sa maladie dans zone et ainsi de suite. Dala, mokonza va na bureau ka 12h, téléphone est sonné. Ayamba boy. Allô chérie. Oui, c'est qui? C'est moi Kapinga. Tumbayo. Oh mais non, à quatre téléphone. Numéro monsieur Beng. Ah mais excusez, je viens dans ton bureau. Ici là, oh, c'est qui s'il vous plaît? C'est moi, mademoiselle Kapinga. Oh mais non, ne viens pas. Koyate. Est-ce que Eza signe Ekokisami? Ekokisami. Yoka yoko lenga. Avec un prophète. Mais elle vient de m'appeler. Kapinga. Avec numéro msobia ya ça na deux numéros papa. Kapinga. Zambo tali sanga déjà. Ko recevoir yeta taillé. Tala. Avant d'abord après quelques minutes encore ben. Bon y'a l'ennemi. Liste bateau il faut ayam. Na Kapinga na katu bizana pas celle-ci. Kombo yote. Kapinga te. Alléluia. Amen. Asali musalati Kapinga bayambi ete. Et puis 16h yona amona kaka papa 16h atala boy mutatemna régime alikemba lokola baby sake telema zwa a telemi abi na simate tia na coffre atia na coffre pour démarrer pour alongo tango zo un prophète viens dans ma maison yaka ndako nanga maison c'est où ndako zap abi viens telle place yaka place boy c'est ma résidence ese sika na vandi na minute okutanga nzoka bayebi na ndako escroc abi ekosimba likembo te tia kuna biso nde toko charger nango toke ça la prière au monde ndenge ça pour les cas délivrance tia moi $2000 wana
pour na boy tout comme ça action de grâce na atie makamuni surtout na biso ndenge makambe bebaye après un certain temps ba longola ye ça motif mawa alléluia amen le banzamba zali fona za mayele ndebiso to yoko sala prière. Ce sont des faux prophètes. Ils sont là derrière les chefs pour chercher l'argent. Ceux qui ont une mouton étranger, en France, Belgique, États-Unis, non, alors pour tout ça la prière, paie ça autant. Le service, paie ça autant. Dès que nous avons la pomme, nous avons un service, nous avons $1,000, $500. Alléluia. Ne les croyez pas. Mais na ebisi ye na bibo omoni motoyo nde to sala prière nzamba o rétablir na place bien mais motoyo au kufa nzamba o frapper pour place onga na tema ko ce qu'il faut prophète a meki au kufa amen oui toki un jour pe aleki ba solo le pe sili papa nyoka be babenga no papa ayaki to ebisi ke nini obio aebio ibokutana ngabi OK fixer rendez-vous to kutani yo prophète oyebinga bon c'est comme si mais nazobo sana on dirait bokokana est-ce que na mona na na bosa na place ngwa bi non au moins ngate peut-être na TV ou oyokanga na radio na TV mais nga no boye non jamais alléluia amen bon moni comme te dit il faut to kutana to son ba numéro vraiment benga na église na ya la peine benga pa nanga tu oza vraiment ouais vraiment bien pour na yon na za penza na kutana ouais kabi merci beaucoup matondi mingi musali na nzambe je suis désolé bon na ko benga yote et puis na ko ya pété bolimbi si penza à moins que nzamba lo belanga merci beaucoup très gentil na boy sagement ici ndi akei après quelque temps a beli pe akufi même bon à cercueil ezate alléluia amen yango na zo déclarer banguna na yo yes les lons zambe na nguya abeta bango amen zambe a corriger bango amen zambe oyo balengela ki pona yo eyela yo ezongela bango amen soko za d'accord lo belanga amen ya makasi amen amen ya bien amen amen lisusu amen jeune fille nanga vo ebalia esimba te jamais ngole kita likolo na yo alléluia amen na suki si awa mais service on nzamba lobi na ngai yes que tout le monde mutunyoso doit faire un service quelque chose ici doit participer à ce service esengela kota pe na musala oyo pour que nzambe a se souvenir na yo yes parce que Matthieu chapitre 10 verset 40 à 42 on a service on a ça yes parce que les ciels maintenant s'ouvrent. Si les a ouverts, yes. Les anges de Dieu sont descendus. Il est 12 heures. Les ciels s'ouvrent. Et les anges de Dieu descendent maintenant. Et lui-même est au milieu de nous. Pour nous faire du bien. Et ange c'est pour une mission. Bonne délivrance na yo. Yes. Bonne guérison na yo. Yes. Bonne bénédiction na yo. Yes. Bonne bolamu na yo. Yes. Makambo yo na soloba. Et ça même les païens. Ataba pagan. Un homme païen. Païen. Celui qui n'a pas encore reçu. Le Seigneur, je comme Seigneur. Celui qui n'est pas encore baptisé. Donc d'esprit. S'il pose des bonnes actes, Dieu va les payer. Parce que c'est la sémence. Ndenge tolona kanabilanga. Atandoki. Soki aloni akobuka. Yes. Nalobi un sorcier, un occultiste, akati bilang, ake aloni bangu bana masango, akobuka to bukate. Abuka. Et ça principe ensemble. Le belanga mena bien. Amen. Nano yokate, natangelo bibi. Oyoka ke, moto azali occultiste, mais à cause de bola masali po na mona nzambe, nzambe épargné. Yes. Amen. Amen. Nano yokate, natangelo bibi. Oyoka ke, moto azali occultiste, mais à cause de bola masali po na mona nzambe, nzambe épargné. Amen. Amen. Amen.
Souvenez-vous de Rahab. Une femme prostituée. Moi c'est Ndumba. Asali bolamu. Moi c'est Ndumba. Yes. Asali bolamu pas bana Israël. Nzambe mbalamoka seni. Afuti. A épargné ye. Pe abalisie Salmon. Yes. Nde ba yekobota Boaz. Nani mokonzi? Yes. Soki na lobina tanga bato bazebele même na Bible. Il y a même des rois. Atabakuna basali bolamu pa na bana Nzambe. Nzambe atika be umela na bokonzi wana. Vanda. Bongo yokasi. Tanga nokina sala service. Matthieu chapitre 10 les versets 40 à 42. OK. C'est lui qui vous reçoit me reçoit. Même si tu me reçois dans ta maison. Ato yambinga na ndako na yo. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir les services. Ezana bato balingi ko yamba basali na Nzambe te. Dans leur maison. Na bandako na bango. Nazo qui a suivi évangélisation. Nazalaki na bato mibale. Bisana tozo kende no bino toko tana na ndako. Yes. Tokoti to salé. Bonjour. 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 Excusez. Oui, problème. Non. Juste Dolinto li solo muke. Ali solo muke ba pese bakiti. To sambela, obiso sambela kate. Oh. Ba sambela bon ça va. Na sambeli kaka. Amen. Na lobi amen, bango ba bwe ko loba amen. Bon, na comprendre déjà. Bon, na se présenter, ngai nazali frère Josué. Oyo zali frère boy, OP frère boy. Tolika to partager moi li solo muke mais eza ya Nzambe. Habité. Serona atelemi. Habité. Té. Bisoté. Ah ouais. So ba témoin de Jéhovah. Oh. Menga bi o mususu alinge na tia andima me oya mukolo asialo biso to ba témoin de Jéhovah sa telemi. Ngabi mais soki boza ba témoin de Jéhovah. Biso peto yamba kabine pa na biso. Yes. Tango ya côté il y a des maisons de porte à porte. To yamba kabino to yoki bino. Bongo siko swe comme biso to ye pa na bino kasi. Boboy. Oh té. Et ça interdit. Oh. Alléluia. Amen. Na ibisi mususu na omoni yo. Lokola yo résister te. Na koleka lisusu mukolo mususu. Yo oza solution likambo na yo boy. Bon. Mais ye aozwango te. Yes. Et si na bito ke na biso. Toke na biso. Mais abi ba frère excusez. Nde na pesier papier. Ya adresse na ba numéro de téléphone. Tobimi toke. Alléluia. Amen. 4 mois après. Nzamba pesier libala pas zala mwasi. A pesier libala pa pesier na musala. Yes. Abi papa omoni katango yaka abengi ngai. Makambo lobaka wana. Olimbisanga po na bosanaka. Bien que naza témoin de Jéhovah. Mais namona miracle. Tango lobi bongo la semaine prochaine parce que c'était samedi. Donc le kaka. Mais semaine prochaine avant samedi bayo ko lukangai pona banda musala. Yes. Na kotisa dossier te et le côté na bandi musala. Ba engager ngai. Tango ba engager ngai na libale ye. Yes. Ben na bali na espace à 3 mois. Ouais, ça 4e mois. Yes. Vraiment, naza na enveloppe na yo. Ngabi natinda to o yangabi na zoya. Yes. Na ye apesi enveloppe na bondeli Nzambe. Obongo ndeko na yo kasi o ya kulutu. Abia akende bandundu na kikwit. Ngabi akende kakuna peut-être kune ko simba. Alléluia. Samba visite yo. Amen. Na bolamo zo sala. Yes. Et pas nanga. Et pas na basali yo. Yes. Bolamo zo sala. Et futa yo. Amen. Oui. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Soko yambi ngai. Yeba bien ko yambi nani? Oya tindi ngai. Nana tindi ngai. Nzambe. Yesu. Yesu azanani azanzambe. Yes. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Yes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Même un verre d'eau froide. Un verre d'eau. Kopwama malili. À l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Yes. Oyoki. Amen. Alobi, ata un verre d'eau. Kopwamai. Parce qu'il y a les plus petits de mes disciples. Il ne perdra point sa récompense. Mais il n'a pas dit.
Que celui qui donnera même un verre d'eau à son oncle ou à sa tante ne perdra pas sa récompense. Il n'a pas dit que celui qui donnera un verre d'eau à son père ou à son mère ne perdra pas sa récompense. Ce sont des choses normales. D'aider nos parents, d'aider nos frères et sœurs, c'est normal. Mais au sunga papa na bino. Si on a ndoki alia yo. Alia kutuna musala, baby sana musala. Si au sunga basi au sunga mibali. Na ba inkoni. Ozwa nini? J'avais dit à mon petit frère. Nalobaki na leki na ngamo bali. Leki. Yo balela na bato mususu basi. Ba inkoni. Ba futa nini? Sita musala esili. Ata mutu moko te. Bango tu. Alléluia. Abi yaya epesanga mayele. Na osali suma kambona te. Ngabi oui, mais tu dois aider. Mais attention na kati na Yesu nde eleki nyonso. Yes. Nzamba futa yo mama. Amen. Po osombela kinga gilet oyo. Amen. Nzamba futa yo papa. Yes. Po osombela ngai sapato oyo. Yes. Nzamba futa yo. Po yonde moto contribuer ki cher esomba. Yes. Nzamba futa yo. Po osombela kinga Bible. Yes. Nzamba futa yo. Yes. Po okabela ngai ata bik. Que Dieu te récompense. Zamba futa yo. Dieu dit même un verre d'eau. Atako pour moi. Oye sabino. Ah, li fute kozala. Yes. Mais il y a lelo na sengi. Ezala tiko tak. Yes. Nzamba se manifeste katina yo. Amen. Ozwa ya tiko tak. Yambala moko. Na soloba. Que ya lelo. Nzamba lobi ya tiko tak. Yambala moko. Un coup, une flamme. Na ibite sunza makobikisho na malade. Yes. N'habite sunza mapangi na liwa. Yes. N'habite soki akobikisho na lolenge nini. Mais Dieu même sait. Tu as besoin de quoi? Osana posa nini? Qu'est-ce qui te dérange? Nini osotungisa yo? Qui te tourmente? Nana otungisa yo? Qui trouble ta vie? Nana otungisa bomba yo? Voici le temps favorable. Kala tango malam. Dieu veut te récompenser. Zambalinga futa yo. Aloba tikotak. Tikotak. Yes. Nakosimba ka loboko na yo. Yo pesinga na loboko. Yes. Nzambe kanisela ngai. Kaka libonza na yo wana. Opese pa na ngai. Moi je ne suis pas grand. Je suis le plus petit des disciples. Oh un grand homme de Dieu. Tenga naza le plus petit. Le plus petit. Le moindre. Le dernier de tout. Mais un Dieu grand. Nani mokonzi? Yes. Oh grand prophète. Je ne suis pas grand prophète. Je suis le plus petit des prophètes. Appelez-moi mon frère Josué. Joshua, Nakondima. Mais je sers un Dieu vivant. Yes. Un Dieu grand. Yes. Un Dieu très puissant. Amen. Celui qui confond le diable et ses ministres. Celui le créateur de l'univers. Le Dieu qui récompense. Même si tu es ma fille, même si tu es mon fils, même chose à moi si nanga, prophète Josué. même si oza papa, oyo, mosale nzambe, po nzamba futanga tiko. Tac. Un coup, une flamme. C'est ça ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Tozalaki na fête ya libala awa lobby samedi. Toketi na sa de fête na kanisa kutu bato bakoya te. Mais baye quand même. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Di tolongo kuna iner soki hier nini. Je me suis reposé 45 minutes après. J'ai commencé à prier et à me concentrer. Seigneur Jésus, que dirais-je? Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, agis Seigneur. Tes enfants viendront. Que dirais-je Seigneur? Nabenga mutu msateya. Abi non. Yomoko. Nabi nakoloba nini? Loba tikotak. Tikotak. Loba tikotak. Tikotak. Tia loboko likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai José Lokamba. Ngai Julien Lokamba. Na lingina mona nzambe. Na lingina mona nzambe. Ya tikotake. Ya tikotake. Au nom de Jésus. Botela nzambe wana tikotaki maboko.
Sikoyo offrande lingo pesa sikoyo eza ya église te. L'offrande de l'église. libonza On ecclesia va demander après. tokosenga sima Les aumônes après. ba mabonza Parce qu'on mawa donne l'aumône ici. bapesaka mabonza mawao Mais cette offrande, kasi libonza oyo c'est l'offrande de souviens-toi de moi. eza ya kanisa langa Tikotak. ya mbala moko Loba amen. Il y a d'autres personnes. yana bato mosusu Aujourd'hui, lelo ils seront visités par les anges de Dieu. bakomonisama na banze na nzambe Ndenge ndeko moko na France. Asali obi papa offrande na ngoyo. Papa, nzambe no kanisela ngai. yes Balingi bakatanga libele pona cancer. yes Mais na landi mateya na yo ya souviens-toi de moi. J'ai beaucoup fait nasalemi dans l'œuvre de Dieu. na musala na nzambe D'ailleurs, je suis servante. naza mosali Mais ndenge na zoloba, libele nanga eza ya kopola. Il faut bakata yango mardi. yes Donc semaine au mardi, hein, mardi oyo. Ba fixer ngai mardi. Donc na zomela bakisi tous les jours na batonga douleur intense. yes Alors ba fixer ngai mardi pour ba sala ngai sikoyo opération bakata libele. yes Cancer de sein. Est-ce que ton Dieu ne peut pas faire quelque chose? nzambe no akosala eloko moko te Voici mon offrande. tala libonza na nga Prie pour moi. bondela mpo na nga Nayebi seka eloko moko. Nabi nzamba koti likama na yo. amen Ba okata iso libele te. Alléluia. amen Alali na butu. Parce que atindela kinga ngo semaine oyo. yes Alali na butu. Aloti ba médecin ba ye. Ba zuye. Ba sale opération. Ba sale opération. Ba sale opération et 8 ans. bon Et sili ba refermer et sili ba pese ba tonga et sili. Ah bon, nous sommes partis. Une chose. eloko moko Oui, oye kamisina yenanga. Que après opération, nasima amoni lipaso ba médecin ba zomata. Obi oh! Tanga zokamwa nakola muka na pongi. Atala boye libele zongi normal ebetela nzambe maboko nzambe yelonga yeyo oyemba elonga ye. Elonga na biso. Euti na nzambe. Oh, tatola elonga ye. Elonga na yo e. Elonga na nga ye. Yemba elonga ye. Elonga na biso. Euti na yeso. Oh, nani pilote na yo. Pilote wapi ye. Yesu. Tatola elonga ye. Elonga na yo e. Euti na yeso. tikotak Nani mokonzi? yesu Nani nzambe? yesu Na lié yango. Mais une chose, ce que opesi ngambo. Il faut na longola 10 nanga. Na longoli po offrande nanga. yes Na omone nanga. Alléluia. amen O etikali na senine. Na lié yango. yes Est-ce que na sali mabe? te papa Azoya. Ay, papa. Miracle na moni. ifo na ya Te il faut na ya. yes Na ozo congé na mois ya août. Papa nga moko na ya en personne. Po boy. yes Na okoka ko retenir makambo yo teki. Po na moni bikamwisi. yes Siko baozelanga mardi, baozele mardi oyo. Ayi ba convivre ke nzamba zali. Nani mokonzi? yesu Dala moyena la sabine zate mutakangi na photo. Atindeli ngai. ngo yao Mama nakeza la soki sex tape swinde ndeba lobaka. Mi batela pardon. Moi c'est libala mais qui sonite. Kangi ba photo bi tala ndenge komi. Oyo musu ndenge zalaki. Siko tala ndenge komi. Donc nyoso mbale ndenge moko drastique. yes Tala lelo nzambe alongola nyoso. amen Elimwa yona kombo na Yesu. amen Nzamba bongisa makambo nyonso beba. amen Simba frande na yo. Ata oza na $100. yes Ata oza na 200. Ata oza na 1000. Ata oza na 50. yes Ata en franc congolais. Yo ya lobaka ka souviens-toi de moi. kanise Tikotak ici. Yako pesa nga na loboko. yes Ngana tia na panier. Oh yes. Yonde nzamba sala ka Seigneur. Hey, yes. Solo zali nzambe.
Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yes, allez. Memanga tina lola na lole Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Yawe yokala samonama Weutina motema Simangana loboko nawe Memanga tina lola Alongolingana soni Chikalo yemo Ibangaranga ya talo Alongolingana soni Chikalo yemo Komilela moto ke lo mawazate tika komilela monde eza monde encore monde eza monde ya mawate pour nous se positionner pour nous réussir tu dois avoir l'esprit là au bunda ayo eza diaspora ba bato baza na étranger Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango il y a 40% il y a population il y a Afrique puis il y a RDC au bazan étranger